Bote na bala nyonso ya tokomi wapi ezalaka esengo ya kokutana lisusu na lobaka na bino toujours Epenge Fofana nazana nga toujours mopanzi sango na caméra Trésor Zolozolo na montage na moni Amos Lubaki Manix Kembolo. Merci na honorable Eliezer mutasala biso nzela mutasala ndako o lelo adresse mototu aebi lelo na lali na lamuki na loti mwana mboka Dr Kabe mwana mboka Dr Kabe bote Bote ndeko oyangai, bote ndeko Fofana, bote Epenge. Maison azakaka miele, ndengo bengaka yango miele du Congo. O benge temple du roi Salomon. Lelo tobakise bâton de Moïse. Yango yakina yango. Pona ko katisa bandeko na bino bazana ba problème na ngambu ya mer rouge ndengo bomonaki Moïse abetake iloko oyo bazobenga ngo baton na mer rouge ekabonaka mpona kosunga bango mais oyo toye kosala ke topesa banzete oyo Moïse abetaki na katikati ya mai ya mer rouge yango nde bato bakobanda komela yango nzete eza libanga nalobi boye ezate ke ezalaki libende oyo babetaki na kati ya mai ezalaki nzete wana eza problème spirituel eza vraiment physique guérison eza totale banzete wana lokola nzambe atikaki mokili banzete mai ezali aye kotika mpe na bato abakisi na bato yango nde nayebisi bato ke guérison eza esika bomonaki maison te akendaki kotambola ndenge azaliselo barecherche ya maison nayebisaka bandeko oyo ya ngai oyo eza maison temple du roi Salomon eza kolobaka esika ya mayele soki ya bato mayele soki sikoyo ya nzambe kobala nzete oyo yango nde elongolaki bana ya israelien na kati Egypte yango nde tondimi ke bato wana komele kaka mai ya nzete depuis na wutu kuna nayebisi bino ke kaka losambo ndeko na ngai Dr Kaba Sambela nasambelaka ndeko nza frère nasambelaka moto asambelaka tomoni matite elingi ye boye ba toujours ka bakasa ya vert c'est très nos amis papa na ngai eza koloba ke mokili eza ya nzambe tokutaki yango tokotika yango nde biloko wana tokutaki yango nde eza nango matiti yango oyo petisi yango eza kolakisa monene ya nzambe eliaka kaka mopepe ya mpamba ndeko na ngai nzete eliaka nini oyebisa ngai okoya lelo olondi yango lobi wana ekomi boye eliaka nini temple mpona kolela faudrait akei boye c'est ça Fofana Epenge mpona koyo akendaki kokutana bato te akendaki na agence Dr Kabe télévision eza radio ti c'est ça Dr Kabe naye kobetela o maboko awa te soko otali avant nango komona yo namoni awa na esika na yo ya mosala bato batondi bato oyo bazwya bamaladi différent oyo azwya na myome aza oyo azwya na cancer aza oyo azwya na appendicite aza oyo azoya Dr Kabe nazolance message moto nyonso oyo ayebi ke Dr Kabe asala ya aventure abenga na numéro na biso oyo eza na émission abenga ayebisanga mais Dr Kabe pe lelo moto nyonso oyo asala yo aventure okobomba ye te parce que ntango moto azondimaki aza na France aza na Belgique atravaille na yo arepresente yo yo otindi produit ya azwi produit wana akaboli yango milangi misato ye pa akomi docteur lokumu na yo Dr Kabe nde ezokende mabe yango nalobi keno mutu oyo ayebi ke aya awa Dr Kabe asala ye aventure abenganga mais moto nyonso oyo aye awa otraite ye abiki afuti yo mbongo te yo pe foyebisa biso ke nga mpe basalaka nga aventure ce n'est pas kaka moto aye awa otraite ye akimi yo après azwi telefone akomi kobenga koto kopanza sango na yo yo pe foyebisa biso bamabe oyo basalaka yo
pe docteur Kabe aza makasi na ba maladi nini? Ah Nzambe mokili ya Nzambe ndeko na yoki kaka lusambo tosambelaka naza na moto oyo asali ngai mabe oyo ngai nasali ngai oyo maison asali mabe te na korepondre yo nazolo na tuni mituna mibale oza makasi na ba maladi nini? naza makasi na ba maladie incurable en général sauf la mort. Neti nini? Tangelanga ba maladi incurable neti nini? Na koloba yango papa na ngai. Oui. Yelanga na liboma. Liboma maison alobi boye. Soki boza na posa ya oyena liboma yako bosuki sanga. Ozolanda c'est pour cela yangonde nazo yebisa bino boye. Ya tout type de cancer bosuki sa maison. Ako dénoncer message bongo ako zonga simate. Avant tumeur cérébrale cancer ya mutu. Toza eza esekani ndeko. Tala mwana wana yaki na commande ko na ngai. Bon, tuyaki na mwana awa pona problème ya tumeur cérébrale. Alors Landa kana ba télévision bato musu na ko témoigner par la télévision na bango. Alors parce que tuyaki na mwana kwa toi et pas docteur Kabe. Alors tuyaki pe na mwana mais tout le monde qui solution est soigné mwana déjà biki. Mwana a été polarisé tout à fait na crâne. Il peut citer hôpital moi en place à crâne tout mwana a été polarisé. Elle peut tout misaki mwana. Bato ba bika mwana déjà si akufa mais nzoka ne mwana déjà to pas docteur Kabe. Déjà si abika na ya tambo ya sakana. Akomi koloba donc makamoto zo normal. Papa, motune eza boye papa. Boyaki na mwana na état nini? Est-ce que bando ko tambo yaki na ya bando tambo la to ezaki nini? Parce que to linto ba différence entre tambo za yaki na ekuna na ndenge boye ne a. Bon, to yaki na mwana yaki na état coma. Mwana yako le baté adaki ko sa elo ko mokote. Ya solo. Yaki na état coma. Alors après traitement de docteur Kabe, alors automatiquement mwana komi ko ba ko sakana donc makamoto ezongi normal ngi. Oui maman, tomoni yo awa nini ememi yo awa pas docteur Kabe? Naya wako naya kuzwa traitement nazo yobaka pasi mingi na ba donc ba noli les aki na ngana kata nzoto donc dire moi likolo ebele yosalanga pasi makasi ya solo mama pasi wana ezosala ndenge nini ozoka neti nini na nzoto ezosalanga ba douleur na kati ya colonne pasi penza makasi pe na bambuma ya solo sikotongo komi awa pas docteur Kabe ayebisio keza nini alobi na kaka ke na zwa kisi na koyoka malamu alors apesi ngai pe traitement kaka na ngonga oyo alesa meme na yoki pe donc badouleur wana esali neti mo ebine nayoki soulagement na kolika ke na soki na bandeli traitement ekosila. Oui mama tomoni yo awa komo nani pe atoza wapi Kongo nanga fumbaja. Naza pas docteur Kabe. Nayaki na problème ya rein. Et siko na komi na moni sava na komi malade. Problème à rein ndenge nini oyebi ndeni kozali na problème à rein maman nakotaki échographie na cité verte okotaki échographie na cité verte bayebisi nga balobi aza na problème ya myome ezobima na niveau ya rein mais ndenge nayelaki na ndenge nakomi changement ezali ya makasi oyaki ndenge nini changement ngo na ndenge nini ntango oyaki ozalaki ndenge nini siko mpe okomi ndenge nini ntango nayaki libumu ezalaki ya kovimba sikoyo libumu ezali ya kokita makasi ya solo mama ya kovimba sikoyo bando sala ndenge nini ndenge ezalaki bando sala pasi moyen nali eza te natombola ta video eza te nasala mosala moko eza tata komata ngomba na komata te ya solo mais sikoyo kasi sikoyo nazomata ngomba nazotombola bidon mama o maloba ozopesa eza maloba ozopesaka mpo kamera ezofixe yo to eza maloba mpenza mambo esalemeli yo makambo ekomeli ngai esalemeli ngai yango wana ya solo bongo osali bambula boni awa epa docteur Kabe mpo oyoka malamu ngai nakokisa ata 2 mois te kombo na ngai Emilien Mbabaye awa naza na hôpital ya docteur Kabe. Oui papa Emilien nini ememi o awa epa docteur Kabe iloko ememi ngai awa mpona pasi nazalaki na yango ya sukali umeli
bazolo basukali esila kate ye kopesa ngai na pota bazolo banakoriske nasepela na yango tiliwa bo tangu na landi na television na moni Dr Kabe ngai mona yebi force ya batu na ndenge na mona kiye na lobi oyo agosukisa batu balobaka ke tiliwa na kozala na pota bon to moni alobi akwatake sukali po sukali nde ezosala pote sila bon alors na ye to suloli et c'est ainsi que lelo na tongo natala sucre na sang natala kango chaque jour mais lelo na moni sang na lobi fona ye otali sucre na sang papa 100 mg par décilitre bon autant otala kango ezala non nde nini boso mukolo mususu ezala kina ba 205 il n'y a pas longtemps tango na mikolo na yaki ao so wana ozako mélanine ba insuline ou bien ba comprimé ba non mélanine ba comprimé chaque jour matin soir mais zo matin ko mati ba 200 et ko mata stangu na kata ki yango mpona lobi fona kende esika ba kusilisa yango mpo wana ezala ka ba calma ya solo et bongo sikoyo tangu yo komi a lobi sukali no komi 100 et komi 100 ndenge nini osali ba mbula boni na traitement et pas docteur Kabe on a sali 2 semaines au 3e semaine. Oui, maman, tout le monde a kombo nani pe a toza wapi. Kombo na maman Esther, naza a pas docteur Kabe. Oui, maman Esther, nini ememio a pas docteur Kabe. Et le que ememio a papa infectieux, en tout cas c'est 2 ans mon bimba, na souffert une infection. Na tambol na hôpital de Belé, na zuye munganga, na zozo traitement munganga solution ezate. Ya solo maman. Ya solo papa. Kwa infection ngo esala ka ndenge nini? Webi ndenge nini? Infection ane sala nga papa ba ma parte mo ke bimanga na nzoto yoki pasi na zo kuanza ngande kona yo. Soki na kuandi pasi. Donc oko supporter te kuanza tim mabo pe de mi na kuanza. Mais tozo mona nzoto neza sembe to comprendre mambo lo ba eza mambo kala ou bien eza mambo kaya mko. Papa nzoto esilinga kutu. Pour les gens qui ont une infection de la santé, nous c'est silinga na volonté coûte même Nicolas infection. Ya solo papa. Sikoyo tango komi awe pas docteur Kabe nini ça emi. Antoine na komi pas docteur Kabe. Qu'est-ce premier qu'est-ce qu'il y a besoin dans une pompe elle besoin une balance Antoine a une solution. Nous solution papa au salana. Tu as pas docteur Kabe comment on a bienvenue. Deko bienvenue. Et pas docteur Kabe oye ko sala. Bon, c'est vrai qu'il a parce que nous avons malade makasi et j'ai vraiment temps. Mais par rapport à traitement, ça va vraiment. Deko azaki maladie ezaki nini? Bon, il y a un autre qui a problème de kyste et puis épilepsie. Et sali ebanda sala ndenge nini pe esali mikolo boni. Bon, kyste umeli mwanambu, épilepsie pe umeli. Alors quoi ça est, mais si pena ça va. Donc qui ne te dit que tu vas aller bazalaka, mais celui mutaye, monter en 20 donc ça va vraiment. So ba tubaye ba mona ke il y a des sirés ici. Ah pena mambola bien. Donc so boye na malade, akuta na docteur, a ba soin, a yo kapena bien. Na lobi boye ndeko na ngai. Olobi ça va na ndenge ni. C'est ka koya kalisusu te. Ou bien eza ndenge nini ou bien donc côté on a ces artistes za madi de là ici pour pena donc ça va ba kisha zo mela et ça dit que maladie ana ça va il a nini akoya rasute oui bon kombo na ngai papi boy tout ça nazali na commune ya Makala mais awa tozali na commune ya Kisasa place oyo ngai nazali kolanda traitement et pas nani awa et pas ya docteur Kabe. Oui, ndeko papi, tout le monde yo awa et pas docteur Kabe nini précisément ememi awa. OK. Ngai vraiment précisément ce qui na ye awa pas docteur Kabe pona koloba na bandeko nanga surtout oyo bazana bokono ba oyo bazana ndako. O bazala ki pe na bokono lokola ngai. Na ye awa pona kolobela intérêt privé ya moto moko songolo pakalate. Kasi na ye awa pona kolobela santé na ngai. Alors, pour ma santé na ngai c'était quoi? Nazalaki so bozomona ngai nazalaki tombé victime na malade. Malade nazali kobela ezali arthrose. Arthrose oyo ngai nazali kobela ezaki ngai na côté gauche. Alors nakutanaki na minganga par rapport ya douleur na souffrance oyo nazalaki nango.
baminga barekomandaki ngai nakende na radio. Alors à travers la radio nde bozo komona babiloko oyo ezali ya monoko te, ezali bevenema oyo ezali clair ndenge bozali komona yango mosusu pe yango oyo ezali réponse ya résultat oyo ngai nakendaki kosala examen. À travers examen oyo ngai nasali batindi ngai na clinique campus pona opération na lokolo ya gauche, na lokolo na ngai ya gauche batindi ngai opération na clinique campus. Arrivé na clinique campus esenaki basala yango opération ekutaki ngai $2500. Ya solo ndeko? Oui. Alors eloko oyo bangai batianga na kati ya lokolo bango mo babengi yango prothèse. Prothèse ezo coûte $4500. Alors nyonso ye ko totaliser ngai $7000. Je vous dis bandeko na ngai ba congolais na zongi na ndako na madame na ngai na lali na leli na tuni na nzambe papa musala ninga na sala kaya malunga oyo ngana kozula $7000 ya kofuta na hôpital. Famille malunga pesalité nzambe alalaka te na landi docteur Kabe na sensation nde na ye nakutani na docteur Kabe farafa. Sikondeko tango okuta na docteur Kabe asali nini? Papa asambeli pona yo asali nini a sauté yo bien cérémonie ni asali parce to comprendre to moni o la biso ba photo a biso pe to comprendre makambo ngote to moni ba mikuwa ba nini to comprendre nini yango ezali ko sema na kati ya mikuwa na yo donc on peut comme pas docteur Kabe asali yo nini? Papa nakoyebisa bino boye tango nakomi pas docteur Kabe na lakisaki nano be examen te na bombaki be examen na expliquer kaka. Dès que n'expliqué apesinga kombo ya malade mbala moko na comprendre que non moto oyo seke aza ya nzambe bandeko nanga. Je vous dis que ngai ndeko na bino na souffrir douleur navandaka ya kolala navandaka na kiti te nazalaka ya kolala tout le temps ya kolala na telemaka te na tambolaka te mikuwa eliami côté le manga mouvement no sona osala ezo kosala douleur pasi. C'est que photo o la kisi biso ezande miko eliami donc pasi wana siko esala ko pasi na kati ya bassin na ngai le kulo place ekotaka na bassin boîte wana mikuwa tu eliami papa vide wana donc mouvement tout oyo nga nazosala nazoyoka pasi. Alors tana kutana docteur Kabe na expliquer ayebisinga bi papa nazo soigner yango eloko oyo esalenga somo ayebisinga bi nazo soigner pendant 2 semaines ozwa guérison. Nathalie place na uti bo opérer nga avec $7000. Papa yo muto vana ndako ozolanda ngai o ngandi ko na wapesa témoignage na mikumba ya malade ozala ngo papa kovanda te yaka papa suka usuki sina lisolo te komo loba makambo ndiye ba pesi mbongo loba makambo suki sana ba loba na yo tango ye awa pasi wana izasiko na niveau nini to yo kana pasi yo komo loba on tozo comprendre maloba no te po webi kisa seza mambo ebele oza lo liembongo pesa témoignage po baloba bongo docteur Kabaya na mbongo ebele akabaka pona ba pesi ba maloba na yebite parce que suki si lisolo na ote to yebite tango ye pa na ye ndi de salemelo suki si asali nini asambeli pona yo to ndenge nini oyokisi ko ndenge nini komo otambola obyo kosomosa yebisa biso na to comprendre bien nini esalemeli yo awa nesika o po tomoni esengo eza mingi oloba na sentiment trop. Oui esengo nangeza omoni moto oya biki moto oya zui guérison moto o nzamba visiter atie loboko apamboli c'est-à-dire azaka na esengo na lobaki dès le début lokola ngana biki na bokono o ngana dépasser $7000. Mais avec ce docteur Kabe, un peu d'argent. Papa, mamni, on zolo, o lobby obiki, o kobiki et laxini. Papa, na sens eliami. Siko, o komo sani, o komo tambola. Nazoko tambo na zongeli misa. Papa, moi je suis un ingénieur.
nakozala corrompu na mbongo moko boye te mpo ekosala eloko te. telema nanu to comprendre te yo lobi telema nanu olakisa biso soki ya solo penza papa nde naza koto awa lokolo na ngai ya gauche oyo ozomona oyo nyonso eliami na kati basengi ngai opération awa bakotisa ngai prothèse na kati mpo mokuwa eliami nde natelami ebanda komema ngati na bana kosala likolo totala papa naosala zongo ya kotelema so omona moto asala zongo ya kotelema ya solo ngai naosala zongo ya kotelema masolongo ya serie vandelaka sitase naosala zongo ya kolala naosala zongo ya kotelema parce que nayaki na impossibilité ya kosala mouvement nyonso voire même kogunzama siko docteur Kabe asali na ni yebisa biso eza kisi ya ndenge nini yango apesi yo ya komela ou bien ndenge nini to comprendre papa kisi nini na passé na opération sans cicatrice ya solo là je vous dis la vérité parce que nangaki nazala opéré nazala condamné neloko moko na kati ya nzoto na ngai mais nazuka kisi na ye ya cetesi omoni ngai nazokumisa nzambe liboso ya mibale napesi longondo na docteur Kabe a continuer na misala na ye ya malamu a continuer kobikisa bato nzambe akokontinue aka kovisitaka ye epenge cancer du col utérin eponanga bobali cancer du col utérus eza ngwana eza nini et puis eza ya matrice moto azosenye kaka kosenye aye mpe awa ekokoeza te ndeko nanga nakoganga te ifo naganga mokili emokili eza ya nzambe kotekala nseku na nseku baton de Moïse oyo eyaki kokatisa bana israelien yango mpe nalobi boye nzete wana ezalaki libende te kotala nanu na bino nalobi boye banzete bokobanda ifo bomela yango bopesa confiance na nzambe parce que nzambe aza monene ngai nazokroire ke nzambe azali ndeko na ngai bandeko ya épileptique maladi ya ndeke boza bisika nini cancer ya matrice tumeur cérébrale, cancer à moto, cancer du genou, tout type de tumeur, cancer du foie, cirrhose de foie, cancer du sang, cancer des os. Dans le bien, tant que vous avez un message, cancer, oh y a bande, oh surtout, y a langue. Au moins, comment le lemo et qu'on vit boy. Na tout type de tumeur mukileza ya nzambe yakana sekusibibe eza message alukuta muto croire message wana te nazalaki te selon ba recherche toza nango ndenge bomona ki maison azomona na te il faudrait na vendre nanu na paiement c'est ça est-ce que boyoka te même atana misali ya l'état 12 heures ko ki mato ba paiement yo limo emoza zimbonga bakaya ba malade na yo papa okendaka la na yebisa yo ndeko eza uti ko limo atoluki ozata na ngai yo eza mwana sinango ko bidongo byako pinga oh sinango oh bidongo obiso obeli sinango boya na mabe na ndeko na ngai na zaka bien sina en tant que physiothérapeute et vraiment na yebisa na bien formé avant cela veut dire association des volontaires africains en phytothérapie. Sinango Ngazabi a formé une maison. Ça fait des jours passés à Oyasambo. Zamba, vraiment, Zamba Pambola Wana, Mobadouana, Papa Wana, Zamba Pambola. Et puis, bande de copains sociaux, l'esclérose en plaques. Problème il y a nerf, problème neurologique, bané réseau Koufa. Mais ça malade incurable, papa. Hein? Puis Sorière 6. Au moins les autres moutons, Tumbama. Gana généraliste professeur en médecine naturelle yelanga koyelanga na ebembete yakana seku se bibembe eza message moko ya lukuta muto croire message wana te soki muto lobika bibikisa bibembe botinde na ba mort que non soki na bibikisa bibembe papa na ngai yo bayela yo nini bayela ngana muto zo pema pele ba maladie nini na lobi maladie na zo tangele bino yo l'esclérose en plaques puis psoriasis insuffisance rénale, problème il y a rien. Et ça témoignage yango na zolo bango maladi wana lobi yango télévision eza radio te. Eza radio te. Oko mutu ngazo ganga, nzoko ebite ka koza la esika nini. C'est ça. Problème est il y a calcul rénal.
mabanga côté nani côté mafanti côté nani ya nani ya va renal calcul renal mais bon soki sanda eza na lobi oyena mutu azana prometteur ya calcul renal masuba ekangami bosukisa nanu ngai bandeko na ngai pardon bosukisa ngai alokisi maloba mais alakisi maloba zasi neti makambo ya kobota wana eza babiloko moko ya basi ya neti na mboka soki makambo ya kobotisa basi nasikingaki epaka yango te eza babiloko moko ya mike boyebi ke botinda ngai ndeko na bino moko nani bosibisaki nga tushe na epa mwana mobali moko aza militaire moye na ntango komona eza te mwasi alingaki mai na ndako mais na minute oyo bakomi bafuta ndeko elezere nde atindaki ye abengaki ayebisi kende okuta na grand maison ndeko wana bazana aboti koboti basalaki senka kokutana na maison oyo eza affrontement aza okomita ta mapasi soki boyebi yango te botiteki mutu moko awo ndeko na ngai ntango osimi bana basi bana mibali mpe bazolanda nalobi bana mibali bakozwa omoni bashikote fimbu shikote wana ndeko nalobi libendere ya mboka na bino yango oyo soseli mutu ayeboye bakoma awa soki akoma efo azonga subu tokopesa ye berceau tokopesa mibali tokopesa bango eza berceau na bango mikolo temple aye na ye mabe na kati ya berceau wana toza na shikote eza na kati marton de secours vraiment produit wana na kati ya bâton de Moïse eza na kati et puis bandeko ya hernie discale arthrose prostate koloba pete ata mutu aza na sonde kaka lelo tolongoli sonde toboki yango docteur Kabe ntango ozoloba awa na tout type des hépatites maître oyebi mikongo ya nzoko yo moto tukutanaka na ye merci awuti Suisse aloba akumbaka soki train na Suisse ntango osimbi ye alobi na koyoka soni te esengeli naloba bato ebele bayebi nga na Suisse azolanda biso maître mokongo ya nzoko epenge fofana mpe sio mbote ntango olobeli basi bana mibali mpe bazolanda ngai naye kobetela o maboko awa te docteur Kabe ngai aza moto ya tembe mokili ya nzambe nayana lokoso awa na tia o tembe ntango lokoso atelemi na ndimi yo assurance nini oza koassire baabone na ngai nyonso ya compte youtube mokili ya nzambe oyo nzambe natie nzambe liboso maison aza malembe papa biso totiaka nzambe liboso biso toza na se parce que nayebi oyo ngai nazoloba nazokwaka nzambe azali papa soki oyebi ke nzambe azali ndeko na ngai epenge ntango okozwa maladi makasi epenge okei bisika ngai nazoyebi okei ezala ta poto okei kuna eloko te nde okoyeba ngai omoni esini oyo omonaki ya ndeko na bino nani ndeko oyo lokoso papa ya ndeko Elezer lokoso ndeko na ngai boyesaki omekaki ngai nayebisa soki omeki ngai ndeko na ngai nakosimbisa yo mais 2022 yango bato yango ntango wana nazalaki na fingu shikote mais bato yango nabimisi yango 2022 bato de Moïse papa nazoyebisa boye bomonaki nini ebanda koleka mosala na biso papa eza mpona koloba pamba te olobi tosali oyo eza pratique eza théorie te papa jour okozwa maladi makasi mpona na omona yango te soki badétecteur oza na cancereuse hépatite epenge l'esclérose en plaque epenge cirrhose de foie tout type de cancer tout type de tumeur non tout benga maison na azo assuré et puis nayebisi bato boye psoriasis otala ba internet otala eza ngai nazotanga bamaladi nalobi boye eza bamaladi incurable sarcoïdose l'esclérose à plaque bandere ezokufa moto komi lokola kizengi papa na ngai bandeko oyo ya pleptique bana ya autisme ya bautiste omonimona eza lokola kizengi wala mamélodie azolanda yo c'est ça ya autiste c'est ça na kodénonce message naza sur yango nayebisaka bino télévision eza radio te moto akoganga na télévision oyo agangaka na radio bomonaka ye te mais oyo eza enlai ni
yo moninga pe na moni papa na eza makambo ya santé ezalaka publicité te tozopesa message mpona komobilize bato koyebisa bango boye bamaladi oyo bango bazalaki dessus ebikisamaka te ozwi moto omona aza na maladi te papa mama akomi ekeko na ndako bakomokangela ye baporte docteur Kabe alobi nini eloko eza kaka boye koyela ngai na ebembe te soki eza bokende bokunda ebembe soki aza mpenza motu boyela ngai ye bomonaka nini ezoleka parce que na kodénonce message naza sûr oyo eza pratique mpo maison nalobi ke eza numéro 1 mpo na pratique eza théorie te est-ce que fofana koyoka madame te ndeko na ngai nazoyebisa yo vérité tokosala bapratique ntina ndenge kaka nzambe soki alobi ke lelo maison azokende sasa ngai nalobi boye mpo nini nalobi ke nzambe azali nakuti biloko nyonso nzambe atiki na mokili bato bazobanga mais yo oyebi makambo ya nzete te oyebi osambelaka c'est ça mais oyebi mpenza ke nzambe aza te na sasi nini ngai nakoyebi soki omoni likasi ya tomate oyo na minute oyo koza ndeko moko na oyo nayebisa na communiqué ye aye awa na seki nayebisi ye boye tala oyo na banda koluka na si na zwa oyo na banda koluka sikoyo na minute oyo te wana eza via mwa mobali alukaka ndako alukaka abala atangisa bana asomba mutuka soki asomi mutuka moko moluka asomba ya mibale lelo docteur Kabe abi oyo abandaki koluka deja ozwi ndako kana mosala oyo nazwa biloko ebele ebele na mosala non il faut confirmaka na mosala oyo oyo nyonso tu oyo esengeli apa mosala oyo na vi osali mosala mosusu ozomona so na bato basakanaka na nzete biloko mosusu bato basakanaka na tangawisi bato basakanaka bakasa conseil nokopesa bango yango nde oyo oyebi valeur ya kasa oyebi valeur ya zamba eza kolobaka nzambe azali papa ngai nakele nzete te sikoyo bato bazosambela te okoyebisa tosala boye okoyi mutu bayenda mutu estce omoni kaka oyo aza lisusu te oyebisi bato estce bino boza mpenza normal bosambelaka te ngai nazoyebisa bino boye oza na ndeko na yo aza na maladie incurable badétecteur aza na hépatite ou bien l'esclérose en plaque problème neurologique banere eza ekokufa azo raisonne bien te zengi zoye moto avandi na se aza na tension te aza hypertendie te avandi kaka na se bongo nete ndeko na yo wana ça fait 4 ans tension emataka te ekitaka te mais aza normal l'esclérose en plaque bazoye bakei kotia na tombo ya Jésus na Israël abamoni adamoki mpenza kaka esika kaka bongo c'est ça mais nzambe asali tala omoni like mobimba ezoloba mpo na guérison nzambe azalaki ye moko azalaki na mabele azalaki na force ya kotelemisa bantu koyebisaki yo lolamuki lokola abekisaki na sa bakati moto lito ya zwi lito ya abambi mpo na nini alekala lokaki lik mobimba eza mpo na guérison le vrai docteur oyo nzambe ye moko atiaka c'est ça mutu na mutu aza na mosala na ye keba kokota na misala bato mosusu docteur Kabe parce que ndeko na ngai yokana nzambe mokili ya nzambe docteur Kabe comme kasayen soki oye Kinshasa eza mabele ya Tekeumbu docteur Kabe aza na zamba te siko ntango oye na Kinshasa outi Kasai otiki zamba na ona Kasai ntango okomi awa oza Tekeumbu te oza mopende te so docteur Kabe bayebisinga zamba nini akenda kozwa bakasa to banzete merci ndeko nazwa répondre ekosala yo malili oyo eza sans frontière nazokota na batribu tout sans frontière yo lobelaka banzete banzete oyo omoni nazotraite bato eza na bapende na babikolo na bino nyonso tu banzete wana eza na mboka wana eza kolobaka force ya maison ya docteur Kabe ye moko eza na mboka wana oyoki réponse na bandela nalobi boye ndeko Fofana maison eza sans frontière quel que soit bisika nini nalobi tribu na yo nyonso tu ya mboka na ngai ya monde mobimba temple azali aza sans frontière
okokende meme tokende toloba boye okokende ata na Benin okuta banzete nazobikisa eza na mboka na komi benenois na dois répondre okokende pe lisusu na ndenge olobi teke na minute oyo banzete na bando tozobikisa bato wana eza pe lisusu na plateau de bateke omoni ke place ono ozangi ndenge ko différent na ngai différence eza lisusu te na bibi na kei na Angola on passe partout assurance wana euti assurance eza epa ya Nzambe ye moko na kei na Angola na kokoma Angolano banzete wana tozobikisa bandeko na bino eza na Angola est-ce que temple omoni ke place wana mokili eza ya Nzambe wana ka esprit ya Tinongo ngonde azotambwisa bongo mais oyoki réponse ya maison te ndeko na ngai ya mobali Docteur Kabe okeyi na bangala banzete na ngai eza kuni secret eza ke banga bato nyonso tu baza guéri na kombo ya Nzambe image yango wana merci bato baza bato opesaka bango mbongo mpo baya kotondela yo toni ndeko na ngai nakopesa nani mbongo esika wana bato bazoluka place ya santé babosila ti moto okosa yo te papa po maison eshite na bandela po maison na bino eshite lobake bato balimwa mabele baluka oza ndoki mais boningaka baquestion réponse andeko oza ndoki nga nasambelaka en tant que frère bamaladi mosusu elaki eza bamaladi oyo bapesi yango motu nde mosusu na famille ete na Kinshasa baokenda lupango moto aboyi ya Nzambe bazwi maladi bapesi ye oyebaka ndeni ke maladi oyo euti na maboko ya bato neti ndenge namonaka olongolaka lokoso eza maladi babwaki eleka na place ya mosala yango natuni question ozalaka ndoki to eloko nini eza na kati na yo oyo oyebaka ke maladi oyo eza myome te eza appendicite te eza cancer te mais maladi oyo eza kaka no jalousie mwana mwasi ya bato azwi mwa libala na ye ya bien mobali na ye alukaka vie babwakeli epese olongolaka mpe pese te wana eza babiloko nalobi boye problème spirituel eza babiloko moko ya mike oyebaka yango ndenge eza babiloko moko ya mike oyebaka merci ka bamatito nde bikeko merci papa na ngai merci ndeko na ngai nazo répondre yo Nzambe natie Nzambe liboso obelela Nzambe ndeko na ngai nazokwaka Nzambe azali ndeko na ngai Fofana parce que omoni maladie tozolobi ke maladie spirituelle cela veut dire okuta neti moto oloba boye neti problème spirituel moto alali na butu wana amoni mwasi moko aye kosimba ye eza maladie soko yeli yango te yo oyebaka yango ndenge nini mobali alali boye amona osala rapport sexuel na mwasi na butu alamuka aza ye moko eza maladi eza problème oyeba ndenge nini yango nde nayebisaka bino boye ndeko na ngai Fofana mpo na koyebaka Nzambe azali kote na tradition ngai nazoyebisa yo papa nazoyebisa yo boye soki moto alobi azoteya bato ubi azoloba makambo ya Nzambe azotanga makambo na bino ya bokoko oyo te omoni pardon nalingi nayebisa yo makambo moko koza pardon nazalaka paster te mais mosala ngai ezalaka mpo na koloba omoni koza église moko namonaka église wana nalobi ke place oyo Nzambe azali place wana Nzambe azali message des temps de la fin bazo quoi au moins maison de dons eza problème spirituel ana je dis ça maison de dons eza problème spirituel eza problème physique te au moins église oyo ngana zo simba maloba na ngai au moins catholique oyo ozolanda ngai bazolambela ngana zo bisa yo au moins église oyo Simon Kimbangu ngana zo biso vérité bazosambela parce que bayebi tradition soko moni moto azobisa bato mpona koyebisa te ongona koyebaka batradition te banzete eza mabe ayebi asambelaka te mabele akambe eza tradition frère oza mon frère nayebisi yo boye omoni église oyo témoin de Jéhovah ozolanda nga bazosambela nga naza bien formé na témoin de Jéhovah c'est ça naza bien formé na témoin de Jéhovah bato nazotanga wana baza bato oyo bayebi secret ya banzete koza makambo mosusu nakoki kopesa yo nzete mosusu papa omoni Nzambe azali papa ngai nazokanga pamba te
nako dénoncer message tisuka ndenge nini oyebaka ke neti nini aza mpo na nini nalobi bongo na depuis na vandi bona mona tala mpe batelevizio mpo na kotala ndenge bato basambelaka okukuta mutu bandeko na ngai bafrère message de temps de la fin eza bapangola bino makasi ndeko na ngai vraiment ngai nalobi ke bozosambela message vraiment les églises omoni Simon Kimbangu les églises catholique wana les églises tala omoni bato balingi pratique c'est pour cela nde makabuso na kotanga yango te eza makambo ya pamba omoni banzete nzamba tiki secret soki na expliquer le premier ensemble est-ce que église catholique est-ce que ça là ensemble ils ont zété soki bapeso ensemble wana ezobimisa babiloko mabe bapeso mela mai ya nzete mais mai wana ezobimisa docteur Kabe question na nga ozokima nakokima nini soki moto aye na maison nde na ye boyi toteka lupango ya famille trésor zozolo aboyi pasteur Félix Sombo aboyi bakoti maison babwakeli ye mbasu to babwakeli ye pese parce que babiyenda lokola pasteur Félix Sombo azoboya to Richard Pangi tobwakela ye maladi mais baye na mutu na maison ndenge nini yo oyebaka mpo wana eza miome te eza fièvre te eza appendicite te epenge Fofana azongi na mboka balobi ke non oyo aza mwana ya biso lokola aza na Kinshasa tokanga ye nzoto bato tu baza na bokoko na bango bazwi singa rouge singa noir bakangi na loboko toye awa docteur Kaba yebi ke epenge Fofana bakangi eloko bo makambo wana oyeba yango nde eza koloba boye papa soki okuti moto akomi na maladi asali maladie pardon nazoyebisa yo 2 ans 1 an 2 ans 3 ans 4 ans eza maladie normale te papa eza problème spirituel neti mbasu e bapota nyonso moto akoki kokende ubi aziki lelo 2 jours 3 jours bachekisi omoni pota ekakoki moto akwei ubi ovandere moko oyoki lokolo eloko moko ekoti yo na nzoto nini esali boye kokosala bongo bani moko pota ebimi yo ubi eloko moko ebimi yo eza problème spirituel toza na bakisi ezokata baproblème yo oyebaka ndenge nini eza koloba boye eloko wana ndeko na ngai Fofana il faudrait inspiration osambela et c'est ça nga nazalaki na ona totoire c'est ça osimbi mai te osimbi mouchoir te c'est ça mais otali bobi jeune garçon oyo nga bina kobima te otala kabia na frota oyo na kati ya c'est ça ozwi mosapi na otie na monoko otie na mutolu boye moto abata bandi koganga bamoko oyebisa etelema atelemi boye mwasi na ye alalaka na ye na mbeto moko akimi totikali ka biso misato nde na tuni oyebaka makambo wana est-ce que oyebi eloko na koko oyebisa yo oyo nasalaki wana nakoyebisa eloko mosusu mais na solution nango nakoexplike yo te ezalaki mai ya citron nazwi mai ya citron wana ezalaki pratique oyo nasalaki na mai ya citron wana kozwa mai wana ngai omoni nde natie kaka boye na nzoto wana mopepo wana ekimi yango nde oyebi soki eza bazali temple asala citron eza prophétie eza secret moye oyeba yango eza te ntango okokota na monzindo na betu yo mutu zwa mai oyo sala yango boye sala boye ezalaki mai ya citron ndeko na ngai docteur Kabe na bato tu batalaka yo balobaka ke non docteur Kabe asalaka aventure moi je me rappelle même ntango nakomi awa eza na mutu moko nayebi ye très bien aye na papa na ye alobi alandi yo na télévision amemi papa na ye awa otraité ye ayebi yo à travers ya télévision ndenge mwana mwasi wana aye na papa na ye soki lelo baye peut-être 10 millions to 4 millions c'est que bazomona quelque chose ici epa na yo mais na bato balobaka ke non ozosala aventure okoloba na bango nini zela nayebisa yo ndeko nzambe mokili ya nzambe frère obengaka sino ngongo no nzambe na nguya ndeko nde mokolo nzete nasimbi ndeko na ngai ye Fofana sino ngongo te sina aza serviteur de te wana nganga na oyo lokola merci ndeko na ngai lunkubu wana leka sinango kubita kubiaka vinga lunkubu merci petit na ngai mutumpule bato basimba docteur Kabe bango wana mais c'était la maison merci mutumpule
ndeko maison azo répondre yo toche nzambe pona nini liboso ngai nakoloba boye atoza ndoki foyeba nzambe c'est ça il faut koyeba nzambe omboni ki ndoki soki moto yebi soki ndoki ezali ngai nakoyebi soki eza te mpona ngai sikoyo nalobi bongo mpona nini omoni selon koza makambo mosusu ya koloba te soki eza makambo ya santé tokoexplike bato toza na misala oyo ça fait beaucoup de temps. Ça fait combien d'années? Parce que nous presque 20 ans yango bandaki musalo na âge nalobi boye ngai nayebi banzete na âge ya 13 ans nakoloba bongo naye ko maîtriser depuis naza na presque 20 ans presque. Une expérience en tout ça combien d'années? Nalobi expérience que na koli na depuis primaire. Net place na koli na ndemba. Eza place na koli mingi. Bana ndemba mbote docteur Kaba osa fierté ya bana ndemba. Yemora lobi. Eza pona ko défendre bana ndemba. Na yebi bien place wana parce que bien formé. Na Bushara Bamba esika wana nde na benga ka Bushara Bamba. Esika wana to na yebi yango bien. Ndemba baloba wa muno wani. Meza kaka muno ko yamboka yangai chiluba. Pesa ba ngombote. Merci bande ko nangaye ya ndemba et puis akula chiluba. C'est ça le problème. Na pesi bango pembot. Na pesi pede sus bande ko nangai pede sus côté ya Mwamba Kadjuma. Et puis côté pede sus ya Sasai. Ouais, bah comprendre côté docteur Kabé à Outa pour na sa différence na bato mususu na Kishasa. Ah, c'est vrai, même na Mikila Poto, ba yo ka keno ça va que c'est moi. Na lobi boye. Il faut na loba. Dinde chez nous. Du moins le moyi di bango di tetu ba kubu chimenga cha kuseka lwane. Donc ba ka c'est bon et tout monde mujim. Et puis du moins le moyi kujibana beto ba du côté Wasasai Komba et puis Mwamba Kadjuma Beleleka Ndemba et puis mu côté Wachijile Chaka Fokoluma auchi mwabu di maison maso beli call force et puis pour le steke wa Kasongo Moulé njira wa Mwechi de mission Mwechi mwabu di maison mi mana call force et puis Mafikutu et puis Mukabulwanda et puis Musokwani Munena mabuji sinango ngo bidonko byaka pinga mo Mwamba Kadjuma be yabwanga et puis bakwambalayi bakwankenga et puis Musoku Munena kabiji Bachinga Mulape et puis Mbelu nani 10 puis et puis Lomela maison pe nesika van kapeli sus ah bon di maison masobeka bikol Lomela Lomela c'est ça mon Lomela le territoire kwa mwanetu mamicho Lomela mboka mama nanga c'est ça Lomela mbe mboka mama na yo mais wa des pesa pe mboka nangai Lomela na territoire et pas yande kunangai mamicho mami maison au Apache a dit full force kena apinga na fanya moto admikala avant de tout badio bikila toi sakidi la babuni docteur Kabé et puis ni muso kwewu uji maison mai kutubianza kuje ma sentir bonne force du mu bene yamba docteur Kabé toi sakidi la babuni munganye benampuka na lingina suki sapo bazo c'est lo libanda bato baza plein awa to sali boutique té to sala ki boutique fait to tia marchandise bato baya osumba loko les hôpital message nuni parce que désormais à partir de lobando yanda docteur Kabena et Penge Fofana message fort aux opesa bato o bazana ba maladie soki balingi ba luka docteur Kabé adresse commune ni merci et puis bande konanga ya mulo wa yewanzaba mais on peut se nommer pas cacher zamba pango de bino et puis mais ça m'acasse de force oui ça esprit vraiment œuvre ne tombera jamais au moins ils ont parce que mon clé ya ça tout souka kaka bongo avant oya kotika na nasima tonya titokai
ndeko napesi ndeko na ngai ndeko Eliezer Mbot député national za bapambula ye wa bandana yo nde wayi na nde to bandana ye eza bitumba kende ni boso soko zonga sima te ade soko zonga sima te bato nde moyezi yango oyo akubati yango kende pusa kozonga sima te akubusa yo ndenge tozosanda ye biso te eza mabe te eza kolobake ndeko na yo na minute oyo biso tolingaka boni ndeko na yo soki ndeko na nga Fofana lelo epenge o akomi mutu te eza mabe te papa bolingaka azala kaka esika moko. Merci Docteur Kabe nazotika yo napesi monde mbot oyo ngai natuni yo te oyo kanisaki olobela mokili ya nzambe bato eza nzela nowe esika okaye nzambe apambula ye azalaki solar nzambe akokovisite ye. Merci na balandi nyonso ya tokomi wapi awa nde tosukisi elema na biso soko lingi ozwa Docteur Kabe eza Kabamba bokasa na coin a face na station. Docteur Kabe aza na adresse kaka moko soko katisi na Braza okukuta Docteur Kabe mais na Kinshasa ava omona Docteur Kabe okukuta ndeko Fabrice okukuta mama na biso o babengi Maser moto azobela Kasser moto azobela Miom aye bakeno esika ba retraité nga eza esika Songolo. À partir ya lelo place ya koluka Docteur Kabe eza place moko Kabambar bokasa a face na station okomona maison na ye alobi moyen atanga ba travailleur na ye eza te parce que boyebi moto muzusu akolinga ayeba mobeti mbonda nani mobeti kitara nani mobeti drumu nani mais biso ba epenge Fofana aussi ota ba kolo biso baza sima na biso moyen olonga biso ezati yango esengeli kozongelaka bakolo yo pilipili na tomate balataka varese moko mais couleur na bango ebalisa bango mais babetaka goût moko te epenge Fofana est-ce que tokosi merci.